eloko nini to problème nini oyo ezoleka entre Bellevue na Pierrot Ndombasi. Bandeko na ngai internet tombe kande balobaka internet makambu toujours kolala kolamuka tomonaka makambu ba nouvelle ezoyaka ebele kolala kolamuka mambezo bimakaka ebele yango wana nayebisaka bino Ursule Botelo ya TV o bolingaka mingi azara toujours wana pona koyela bino ba information ya malamu a toyaka na ba information malamu toyaka na ba information ya mabete nayebi ke boze bele ba o bokomeli Ursule Botelo ya TV ba o bobengaki Ursule Botelo ya TV ba o vraiment bozalaka na souci ya koyeba mingi vérité et pas Ursule Botelo ya TV. Alors bozaki bele ya kokomela nga ya kotuna nga qu'est-ce qui se passe entre Pierrot Ndombasi na Bellevue Kandi. Bande onanga lelo ka toye kolobela pe likambo yango toye kolobela lelo nini ezoleka toye kolobela problème nini toye kolobela MP makambu ebele. Alors ces ambalano ya liboso otombe na Ursule Botelo ya TV d'abord mbote na bino nyonso o bozolanda ngai. Donc mbote na bandeko nyonso o bolanda Ursule Botelo ya TV boza ebele o bolingara Ursule Botelo ya TV boza vraiment ebele o bolanda ba analyse na biso o bolingara biso o biso pe to lingara bino. Ursule Botelo ya TV alobara toujours na ba analyse na nyonso salaka alobara toujours sans bino mawa plein. Donc sans bino bayangai mawa plein. Donc bino esengi bozala kaka wana pour que musala na biso ekende liboso. Donc ce qui bino te musala na biso pe eko kende liboso te. Yango na pesi merci na bandeko nyonso o bolanda nga bandeko nange sika bozali nzamba lola akanisa bino eza facilité nzambe akanisa bino. Merci na bolingo na bino o bolakisaka envers Ursule Botelo ya TV. Ndeko nanga so ezambalano ya liboso okwenya chaîne na biso. Donc so kezambalano ya liboso otombe na Ursule Botelo ya TV awa tosenga kaka eloko moko abonnez-vous. Tosenga kaka ba abonnement na bino, tosenga ba partage na bino, tosenga ka vraiment ba abonnement pe ba partage na bino. Ursule Botelo ya TV aloba toujours ba abonnement na bino to pe ba partage na bino yango nde salaka biso to mata. Donc yango nde salaka musala na biso ekende liboso. Donc tango koti na chaîne ce kezambala liboso trouver biso so kezambala liboso ozolanda émission oyo so kezambala liboso olanda analyse ya Ursule Botelo ya TV. En tout cas oza bienvenue na chaîne na biso to yambio na motema malamu nyonso et puis na chaîne na biso to fingara te auto ya kaka kolobela vérité rien que la vérité. Donc tango s'abonner fina cloche de notification pour que prochainement tant que tu émission na biso ekomela yo directement. Donc pour que prochainement tant que tu analyse na biso ekomela yo directement esika nyonso okozala ezosenga o appuyer cloche ya notification. Partagez émission na biso na ba collègue na yo, partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez na Messenger, partagez na ba groupe nyonso ekosala malamu mingi. Lelo na ye na analyse oyo, lelo na ye vraiment ko répondre bato ba komeli biso, lelo na ye ko répondre bato batindi ba audio, bato ba expliquer biso likambango, bato bele bozaki penza ebele o buluki boye ba problème nini o ezoleka entre Bellevue na Pierrot Ndombasi. Alors Ursule Botelo ya TV aye liboso na bino pour que a expliquer bino na ye to sola na mokie. Bande onanga il faut to solola toza la clair na makambo o toloba toza la clair na makambo oyo ekoleka do bandeko soki zambalano ya liboso okoti na Ursule Botelo ya TV kande na loba ki o s'abonner alors zwa vraiment kiti vanda na position moka bien oyo ka biso ndenge tozoloba oyo ka analyse oyo olanda ba réponse nanga kino suka po ezamo ba question moko ezongeli biso mingi ezamo ba message moko ezongeli biso mingi vraiment na chaîne na biso. Bande onanga na loba toujours numéro na nga yango wana ezaka liboso na bino numéro ya Ursule Botelo ya TV yango wana eza liboso na bino. Donc kande balobaka soki oza na remarque soki oza na reproche soki oza na analyse moko boye soki oza na suggestion moko boye omoni ke oza na likambo oyo olingi o partager na Ursule Botelo ya TV numéro na biso eza wana pona nyonso soki po lingi to sela o publicité moko songolo numéro na biso eza wana. Donc contactez biso
okozwa directement biso moko et puis tokosolola lolenge et longo bani naloba toujours ba remarque na bino esalaka to avancer alors bandeko bozaki ebele ya kokomelanga pona Pierrot Ndombasi na si tono loba boyoka donc bozwa kiti vraiment bovanda bolanda explication nanga na bokebi nyonso. Pierrot Ndombasi aza acteur comédien auto yebi biso nyonso. Pierrot abandi na théâtre na ye Kakepa Belvite. Pierrot abanda théâtre na ye Kala. Pierrot abanda théâtre Kala abanda Kala carrière na ye abandi yango epa ya Belvite. Aza acteur comédien, aza artiste comédien oyo ayebani makasi. Pierrot ayebani na bakache na ye, Pierrot aza mutapamba pamba te, Pierrot ayebani vraiment makas na maramba théâtre. Pierrot ayebani kaka na SBT, Pierrot ayebani kaka na Belarte, Pierrot ayebani partout po aza comédien ya théâtre, aza comédien ya Kala na maramba théâtre. Aza vraiment mutu ya Kala. Pierrot Ndombasi azaka na barankine te. Pierrot azaka na barankine te. Pierrot luka ba problème te. Pierrot fingara batu te. Pierrot lekaka na TVT pour kaya na ba polémique moko inutile. Ayaka na TVT na ba polémique. Nanu tomona paye te ke o asale émission moko boyake ko critiquer a critiquer te. Azala toujours na batu na ye azalaka na gesho. Tomona ka ba dio na bongo na gesho. Izaka bien. Tomona ka na décor. Tomona Pierrot na tonton o tomona ka Pierrot na batu nyonso oyezo lakisaka Pierrot Ndombasi azalaka na rankine te pona monda ba comédie koma ona o balobanaka te ona o bakangamaka te ona o basololaka te mais Pierrot Ndombasi tomona ka ye azalaka toujours et puis donc azalaka toujours na batu nyonso. Car na motema malamu na ye akendaka na ye ko jouer partout ata dina na bengi a jouaka o ba bengi quelque part akendaka ko jouer siko problème oto eli liboso na bino eza nini bato bazomona lisusu Pierrot na famille libota te bato bazomona lisusu Pierrot azo jouer te alors ko créer moi polémique mo bwe na ngambo ya bato balingaka Belarte na ngambo ya bato balingaka Belvi TV te na ngambo ya bato balingaka na bango musala ya Belvi TV te bato bali ba créer yango bakomisa ngo problème o kutu Belvi na Pierrot bazoyokana te o kutu Belvi na Pierrot bazoyokana te yango Belvi mo abenga Pierrot na ba théâtre zate Pierrot abimaki Pierrot lobaki ke autika la ko jouer lisusu epa ya Belvi te wana ndenge batu balingi bakomisa ngo bandeko nanga Belvi na Pierrot bata na problème moko te Belvi na Pierrot bazata na problème moko te bandeko na moni ba message na bino obokomi po botuna bo confirmer mambo boyoka Belvi na Pierrot ba na problème te ngana esaka bino toujours ezaka rôle soki muto sa théâtre monique place wana mutuboy eza place eza pona mutuboy ba benga e ayo jouer preuve ne que Vini asalaki combien de temps o abandé ko jouer le sous pas ya Belvi te ezalaka te théâtre nyonso o ezoleka il faut batia bango nyonso babenga mutu na casting selon rôle so ba monique place eza ya mutu o ba benga e ayo jouer Kota la Belvi na Belvi TV ezaka na bilongi moko te. Belvi TV a changera bilongi makasi. Pourquoi changera bilongi? Pour azaka na posa mutu nyonso abima, mutu nyonso se retrouver, mutu nyonso leke pa na ye. Azala vraiment na bolingo wana. Yo pesa mutu nyonso chance, yo pesa mutu nyonso passe. Mutu nyonso aleke pa na ye. Belvi kanja afongwa melaka mutu nyonso. Belvi na Pierrot ba na problème mon côté Belvi na Pierrot ba bebanité soki place ya Pierrot e komi ke o film mo boy esengi Pierrot Ndombasi azala to mona Pierrot Ndombasi a jouer na minute ba sa ba film o esenga Pierrot azala te yango bo mona Pierrot te combien de temps auto sala ki to mona po Marte mais comme ya ko sala film o esenga ki ke Omar azala to mona ki Omar Tomonaki Omar, bande onanga botika ko créer polémique. Belvi kanzina zana ba comédien ba okima ete.
Belvi kanja ozanga bato jouer te ba comédien ba okima ete na sir na film éducation bomona ndenge ilekela bomoni ba kotisipe mutasika kuna bomoni donc ba comédien ba okima ete aozanga mutu te ke o azanga mutu o groupe be bayokani basala e mabe o groupe be bayokani ba isolé ekosimba te ekosimba te wana ezaka bato bamesa na bilobela nde baomona nani Pierrot Ndombasi te na Belvi TV ale bali ba créer yango ekoma lokwa histoire moko boye baluka ba créer ke ote Belvi kutu na Pierrot boye bandeko eza échoué Belvi kandi na Pierrot Ndombasi bazoyoka na très bien Belvi kandi na Pierrot baza toujours Pierrot aza toujours Belvi paza toujours est-ce que boyoki Pierrot leki na Teva Lobby. Est-ce que boyoki Pierrot leki na Teva Lobby? Et ngo l'accepter que so Pierrot zo jouer na SB alendenge Pierrot sko ndenga kekuna Pierrot na Belvi bakaboni non. Pierrot jouera déjà kuna ma jouera pe na Belvi kandi TV. Pierrot babenga kaya kenda kekuna jouer. Koto peso babengi ayaka na ya jouer. Mais ngo l'accepter que comme koto babenga kaya comme koto kuna babenga ka kenda ese que koto onda zu problème non. A eu problème té. Ce qui 2 ou 3 films où l'équipe Pierrot a joué, te boye que 4e, 5e, 6e eleka. Pierrot a joué. Chaîne Belvi quand bakanya ngote. Sur les que benani Pierrot comme il place babenga Pierrot ba moni ke rolo yo. Eza place au faux Pierrot azala. Pierrot akozala. Belvi a pesa ka passe na bat nyonso. Et ana bat musu ba komi ke place a pako fe batia Pierrot. Donc pako nenga zana jouer mabe. So bataki Pierrot quand nga jouer bien. Eza bongo te la famille. Eza bongo te moto zaka na compréhension. Moto yaka to zaka na compréhension, to comprendre na likambu. Belvi apesa ka passe na bango nyonso. Apesa ka passe na mutu nyonso. Alinga mutu nyonso jouer, mutu nyonso s'en sortir. Yango ya lingaka. E koma ki rola pako, e koma ki tour a pako, to mona ki pako a jouer. Tango e koma tour ya tonton pe to mona ton pe a jouer. Alors azaki pe busy ko jouer na ba chaîne mususu. Azaki pe busy ko jouer na ba chaîne mususu. Belvi apesa ka chance na mutu nyonso. Apesa na chance na mutu nyonso. Alors Belvi kandi na tonton pe ba bebanité bazana ni o mama kelele moko boye. O problème moko boye bimak. O kuta bloqué na WhatsApp, o kuta salibe rien. Rien. Bazala bango très bien. Alors boti ko luka ba polémique. Ezate que so bo moni Pierrot ye kuna na SB la kisi ke ote ba beba nyobwe boti ko luka ba polémique. Polémique place polémique ezate eza kitoko te. Boti ka ko luka ba polémique. Pierrot Ndombasi a joué na SB a joué ka na famille Libota a joué kana partout. A joué kana partout. Yeba polémique na pamba nazala nango te. Azala nango te. Bomoni ba polémique no ezaka tina wana o kutu boye o kuda eske ngana otunaka déjà bomona Pierrot aleki na TV aye pour non ça ba polémique. Est-ce que d'ailleurs bomona Pierrot na TV ayo sa l'émission pour le baké o na o ngana lingaka ye o ngana lingaka déjà bomona leka loba bongo. Ce qui na bomona te boyo juger poani boyo loba poani. Pierrot alobe lo côté a finga pe mutute a quitté sa pe Belvi te a quitté sa pe silata alors a finga mutute Belvi kandina Pierrot baza toujours frère na sœur. D'ailleurs Belvi alukana ba problème te yazakana toujours souriante azakana toujours calme azakana aseka kana kana mutu nyonso. Kuna musala nde musala do bazaka musala na esa binyo na Belvi TV ezalaka teke o bavandi na no casting bo bengi batu baye bango batu bakenda musala chaque jour. Donc chaque jour kuna bakendaka chaque jour musala ezaka jour morote musala eza chaque jour yombo mona na Belvi TV ezaka théâtre o esili o ebandi po bazaka na congé te. Et ça te le cas groupe mususu au monde théâtre si là que ça déjà 1 semaine 2 semaines ba ba théâtre de 3 semaines kuna batu asara kuna ba travailler chaque jour bazala na salaire chaque jour ba futa maté c'est leur casting bazala na salaire chaque fin du mois pour bazo travailler presque chaque jour
Alors Belle-Vie kandi na Pierrot Ndombasi bata na problème moko te. Toti ko luka problème esika problème ezate biso to ya te poto yo lukela bango problème. Entre bango mibale problème ezate. Entre bango mibale problème ezate. Nayebi ke na famille libota to linga Pierrot Ndombasi bate bele balinga Pierrot Ndombasi pour jouer bien. Alors Pierrot Ndombasi entre bango na Belle-Vie problème ezate ba nungu o bolibo bimisa bandero nanga bo mela yango binyo moko. Belle-Vie kanda luka problème ite azaka na problème na bato so basala epa na ete oh la patronne o nani la patronne na biso ye azaka na problème na bato te. Azaka na problème na batute ana ni problème na ba collègue na ya théâtre ata na problème na mutu moko te ata na problème moko te donc ni problème o balobaka zéro problème ana problème moko te na tontope azana ye kaka na famille libota alekaka na ye ako jouer na ye tokomona ye lisusu e osa malamu mingi. Alors bandeko nyonso o bokomela kinga na si bolandinga très bien botuna kinga ye tunela biso na kuna yokela biso na information o na yedi bino eza vrai soki eza lukuta mutu musu o akoya ko contredire ngo aya na ba audio so mutu ayebisi bino ke Belle-Vie na Pierrot ba oyo kanate aya na ba audio o Pierrot lobi ke na Belle-Vie ba oyo kanate. Muto akoya ko confirmer que Belle-Vie na Pierrot ba oyo kanate donc elingo laksa ke ana ba audio donc ana ba audio o ezo laksa ke Belle-Vie na Pierrot bazo yo kanate mais onga irsi bote la TV na ko assurer bino lelo Belle-Vie kandi na Pierrot ba ta na problème mon côté so bo mo na Pierrot na Belle-Vie TV te po place na ye na minute o nanu ezate so ki théâtre moko esengi rôle na ye esengi ye a jouer rôle mo bo peneza lo kwa rôle na ye esengi pena mwa ye azala esengi mwa lo yenge na ye wana ezala esengi dio na ye na gesho ezala to mona bango na gesho boya na dio na bango to mona swati ye na décor boya na dio na bango to mona swati ye moko o ya wana na dio na ye to mona dio na ba misusu to mona bango. Alors pour le moment Pierrot Ndombasi rôle na ye ezana nute yango bo mona ye na famille libota te soki lelo Pierrot Ndombasi e rôle na ye komi boko mona ye na famille libota. Alors bandeko nanga to consommer film na biso éducation lelo zaki déjà chapitre 9 donc chapitre 9 ici est côté déjà soki na notalité en tout cas kimamba ngoke kota la chapitre 9 et uti kokota siko kaka awa na ba 16h awa donc soki na notalité ndeko nanga kimamba ngokende kotala éducation oyeba esukeli grâce ndenge nini esukeli mama ni ndenge nini esukeli Karine Pala ndenge nini donc to consommer yango na kitoko nyonso consommer yango na kitoko nyonso na fier nyonso et puis na motema malamu nyonso na motema kokita nyonso tango zotala ngo fongola makanisi na pour que o profiter na éducation o profiter na maloba kitoko o profiter na musala kitoko o profiter na éducation ya kitoko oyo ezobima wana bandeko nanga ba théâtre na biso eza o kapenza o tali théâtre o komi éduquer mbala moko soko zalaki mal éduquer ka yo moko sisi kotala théâtre au commis directement et éduqué. Bravo na Belle-Vie kandi, félicitations na Belle-Vie TV, félicitations na équipe Mobimba et puis bravo na famille Libota. To lembate ko partager ba filmer, to lembate na ko sensibiliser les sous batou pour que baya les sous kotala eloko nini oyo ezo leka. Bande onanga wana to komi na suka analyse na biso na sir na faire comprendre bino na sir bolandi ngai boyo bisiko eloko nini oyo ezo leka entre maman na biso Belle-Vie na Pierrot Ndombasi. Donc to landa bango te to landa to ba voisin ba lobaki o ba leka ki ba lobaki to landa te eloko moko ya grave place wana ezate donc eloko ya sike ezate eloko ya spécial place wana eza nango te o biso to yebi o eza important o biso to yebi ezaka ke Pierrot Ndombasi na minute oyo rôle na ye nanu e comité. Alors to linga te koluka rando to linga te koluka problème entre Pierrot na maman na biso Belle-Vie kandi. Donc pour le moment Belle-Vie kandi ata na problème mon côté na Pierrot Ndombasi soki tour na ye koki soki rôle na ye koki boromona ba ko benga ye ba mama loso kutu ba rôle na bango kokaki ba benga ki bango
ba mama ba moseka ba place na bango ekoka ki ba benga ki bango ba mama nani mama nani mama makambo place na bango ekoka ki ba benga ki bango e bongo kaka place ya Pierrot Ndombasi so ekoki nde ba benga ete eza pratiquement impossible. Alors tokomona Pierrot Ndombasi na famille Libota e osala malamu mingi. Merci na bino nyonso obo pesa matoi na bino pona kolanda ya bino Irsi Botelo TV. Merci bipai wapi o ezwami bino ndeko nanga tangu okoti tangu moni kezambala no ya liboso soki nanu sabona te o s'abonner et o sa malamu mingi o fini cloche ya notification pour que prochainement Olanda ba analyse na biso nyonso. En tout cas fina cloche ya notification, partager ba émission na biso, partager partout et au sala malamu mingi. Ceux qui peut osa déjà abonner à Irsi Botelo TV, en tout cas tangu okoti partager émission au nabandeko na yo, partager na WhatsApp, partager partout nzambalola akopambola yo. Boza vraiment ebele o bolanda biso, boza ebele o bolanda Irsi Botelo TV. Tika nzambe apambola bino lolenge bino bo pambola chaîne na biso, lolenge vraiment bolanda biso, lolenge bo partageaka, lolenge bo tsaka ba j'aime na bino, lolenge bo commentaka ba émission na biso, nzamba lola apambola bino. Donc bo continuer toujours na kosunga chaîne oyo e kende liboso, nzambe ako pambola yo. Wana tokutani mbala sima soki Yesu azongite, tokutani na bino mbala ya sima. Bisous. Bye.